ayebi po Jean leader peut annoncer ngongate hein alobika kaboyeba ke mwana azali koya akebisa batuti akebisa ba pota muso zaki na loyenge ko bimisa mwa eloko na yo faut yebela mère parce que album o ngamoko déjà na yo ki yango non oyo eza bombe oso yoki yango mais déjà na yoki déjà quelques chansons dans l'album wana oui eza bombe pour la mobilisation bato baso po billetterie déjà eza ouverte OK bato déjà bazo somba guichet déjà efungwami bato bazo somba déjà ba billet biso ba gifi ya awa ya RDC toujours mobiliser za pena ba gifu mususu oyo bakoza ba vol na bango pour ba participer na concert wana le 1er décembre deux ans ba gifu mususu ba ko déplacer awa na Congo pour ba kende na Belgique pour ba kota na concert et belé ba pour na déjà que na monde ba gifu za bato baza déjà ba mbongo mais biso to za ba kabate mais yo moko yebi posez tranquille to yebi yango ba fani ya bato mususu ba kotela ba bato na bandaku non kuna eza koto eza classe penza oyo ba debriaka c'est ça bazana mwa makoki na bango ndenge tosombaka ba nzembu ya ilide na biso na ba plateforme ya téléchargement donc biso toza vraiment bien eloko wana ngala wekelika ka baninga mawa na wekelika baninga mawa salinga mawa mingi esalinga mawa mingi mena ngai inozbi adimine mpe konyokola baninga c'est là veut dire depuis annoncer loko wana ngai na yoki mawa mingi baninga bakomi kolela baninga bazolela balobi obomaki biso na motel 06 toyokani te awa ozobamba biso lisusu mwana ya sika donc na yoki mawa mère mais eza tozana choité oh bakoko sala bien eza ke babomba kaka biloko na bango et wana conseil gratuit na kopesa wana conseil opesa c'est vraiment ba album to ebima na temps wana eza na album moko te ekotele mana monter wana okoloba te poza ngambo Afro Congo te me yebani sotali tozalaki 3 biso Afro Congo fallait abimisaki so tokosi soki nini wana na petit wana mususu wana yepa bimisaki mwa eloko na ye keba aweza spécial non bien te wana nazo pesa précision on peut exemple à l'époque c'est normal il faut avoir de précision merci et so comparer komona ke biso tozana ba mortel 06 générique tozana bébé wala ba chanson beti o même matin na concert ke bato bazo yemba tozana bébé ya bamboka wana bazo se mobiliser déjà quand ndenge zaki na couleur café yo moko mona ki ndenge ba griffe ba yaki penza ba yaki ko yamba tigre ndenge ba griffe ba zaki na concert wana et belé ya sala ki plein donc nazo bangela na salu wana parce que on a mona ki na couleur café na salu wana bon nzamba sunga kaka mais nazo bangela salu wana peut-être ba ko porter biso plainte pour niveau to ko boka yango et ko sala vraiment kitoko. Jika TV. Tu ya Jika Télévision, mbote na bagrife tu ya monde entier, mbote na balingaka dada wa taifa mama banebele na pesibino mbote makasi bipa ibozali, mbote na yemoko chef d'état-major ya armée ya bagrife ya monde entier, bipa ya zali na pesi mbote mwana mboka Molodoi, inonsubi les jeunes leaders yemoko le number 1 mutu azoko isa masolo pe mibeko mikolo oyo, mbote na bagrife, mbote na balubeli tu bisika bozali na pesibino bambote, mbote na papa Freddy Ntambwe na Autriche bisiko zali na pesio mbote na JDK mopa au soda ya poto noko international na Paris, mbote na ba oyo tout bako s'abonner
bako like bako partager émission na biso bipai bozali to pesi bino lisusu bambote makasi ya lelo tozolobela nini na spécial Inosbi tozali kaka na mama na likambo moboko na likambo moko concert ya Inosbi na Belgique concert ya Inosbi na Belgique na nouveau bébé ya sika o azali kobotama na lobela kiembala ya sima kasi lelo nazalinga moko te na plateau nazali na molobeli njuri elongo na ye toko développer masolo ya ba griffe parce que boyebiete azali la bouche autorisée ya ba griffe bongo ya mbo Fabrice Mande afungola caméra na PCP mbote bisika azali na pesi mbote mona mboka Minos Munda bi griffe ya makase na leki na ngana bosani kutokombo lisusu bisiko azali na pesi mbote tata na suka na kopeso mbote fungola caméra to ya molobeli bongo to continuer na masolo molobeli mbote mama dada wa taifa mama ya ba griffe merci beaucoup boni basango te basango eza nango pepele na pesi nanu mbote na ba griffe nyonso ya mokili mobimba na pesi mbote na l'homme qui a découvert la musique urbaine en RDC l'homme qui inspire les jeunes talents Inosbi Tigre le ballon d'or de la musique africaine leader moko kandenge na lobaka mituka ebele mwasi kitoko mama rebo mwana kitoko ba voiture ebele mapango ebele ba contre ebele ba trophée ebele ba voyage n'en parlons pas sans oublier Océan de la musique africaine Gizo Big Manager cerveau moteur nzamba ba contrat Prince Badoumé HB nzamba ba clip Toto Chemuya des rassembleurs de tous les griffes honorable on a honorable futur honorable Mama Sage c'est boss wana sagesse zo sala pembeni ya mokonzi. Merci beaucoup. Je crois que so bayo ki bambote na bango boni basango jeune leader. Non basango za pepele mama ya ba griffe toza bongo tozozela le 1er décembre au Inosbi akozala bongo na Belgique oui pour na concert moko ya munene na salle la Madeleine salle mythique eza ba restaurant te ndenge ba baninga ba mesana ko kende bazo coopérer na ba restaurant wana eza salle mythique oyo Inosbi akobeta bongo na mboka Bruxelles na Belgique akobeta na mboka ya Bruxelles eza production ya Afro Congo bien aza azui bateau bazo ko produire bon so tali mingi Inosbi ayaka na makambo ya autoproduction te. OK. Inosbi ce qui a annoncé concert na mboka libanda c'est que eza producteur azali. OK. Producteur aza donc eza concert national. National ou bien international? Eza national parce que mboka Belgique bazo soutenir yango. OK, je comprends. Ce qui toza na Congo to kobenga ngo siko international mais siko na Belgique eza national parce que ezo tala makambo ya mboka parce que nalanda ki pe documentaire ya salle Madeleine wana donc eza salle moko balingi ba komisango salle moko ya munene eza la monument ya Bruxelles donc nalanda ki yango c'est pour dire que non eza na producteur ou eza na sima ya ni concert wana oui eza pe concert humanitaire d'accord eza concert humanitaire oyo ba cacher nango ekoparticiper pe na ko aider pe bato. OK. Na koide ndenge ba este do ekozala bongo. Déjà concert moko ya blague te Inosbi abetaka ba concert ya plaisanterie te ba concert moko ya kosa lekate ou bien ya PC les manda coûter. Ba beta pesa concert au senti que non soka beti concert za maman na concert. C'est ça avec producteur. C'est ça. Donc ba griffe déjà na niveau wana ba griffe bazo se préparer ndenge nini. Bazo ba griffe nyonso ya kuna baza vraiment motivé. OK. Bagi finiti ba Hollande bazakuna. OK. O bazo mobiliser déjà batou. Je pense arriver à Tigre et vous allez vraiment un événement. OK. Pour bana Belgique ba ozela. Et d'après Belgique pas battre parce que France et Zawana, Angleterre, Allemagne, gif nyonso ya bamboka wana bazo se mobiliser déjà quand ndenge zaki na couleur café. Yomoko mona ki ndenge ba gif ba yaki penza ba yaki ko yamba Tigre ndenge ba gif ba zaki na concert wana et belé ya sala ki plein donc nazo bangela na nous saluana parce que on a mona ki na couleur café
na saluana bon nzamba sunga kaka mais nazo bangela saluana peut-être bakoya ko porter biso plainte pour niveau to ko boka yango ikozala vraiment kitoko te ozo bangela saluana peut-être bakoya ko porter biso plainte wana esale mara partout hein to sali ba dégâts wana mingi wana moyena lubango ezate mingi donc eza moya eloko moko nga pe na sina le marka déjà to futa ba kit parce que bato bachaki ba kit neti concert moko ya kovanda mais niveau siko bato bayaka kokota en tout cas ekomaki eloko mususu ba kit ebukana we ba débordement moko boye ba débordement to futaki ba biloko bato je comprends mais na niveau ya sali wana na ndenge na moni bazokomisa ngo munene na omona ke no débordement elekate quoi bon ngana yo sambela kaka OK mais o ngana yebeli ka tigre donc débordement et kosalaka au rendez-vous mais nzamba sunga kaka batu ba déborder te débordement et kozala kaka au rendez-vous et kozala malamu mingi. Merci beaucoup mon amboka Njori molobeli ya Afro Congo. Merci beaucoup tozali ko continuer toujours kaka na concert na biso ya Belgique na Bruxelles na salle La Madeleine. La Madeleine desika concert ekolekana. Billets à combien? Bon billets à $45 $60. Non na moni ba combien euros? Oui, à Congo, c'est ça, c'est normal. Bon comprendre biso bato bazali banda mboka. Bo tenir biso brigade bo zo biso kalo kwa bande kona. Tozana Congo. Merci. Ils ont 45 €, 60 € na 100 € wana VIP. Et qu'est-ce que tu as 100 €? Oui, ils ont peine à 100 €. Oh mais na mona ki VIP 65. Et matiti na 100 €. Donc 45, 65 na 100. 100 € ezawana. So talebe omona 100 € ezawana. Ezawana. Donc 100 € wana pour na koloba bien, ils allaient après concert. Ndenge moi de côté ya ba musicien quoi. Donc so lingi penda moi li solo moi nini kandeza la kaka. OK, wana mbala moko naza ko inviter dada Jane en tout cas mutoto yenu ko na kuya mimi napenda mumupokee. Ni musicien international lakini mu niveau ya kusema ni mutoto yenu mumupokee mu Belgique. Mimi natasema na dada Jackie, mwe na mwe mumupokee, natasema na dada Maska mumupokee, mwe watu yote. Et donc base nyonso ya Belgique boyamba inosbi na kati ya Belgique bo se préparer déjà que non le 1er décembre Belgique ekozala ya koningana opesi mbwa boy bongo siko na niveau Congo ba griffe bozo se préparer ndeni bon na niveau Congo biso oyebi tozala ka ba attention na biso zala kuna on a mobilisation bato baso po billetterie déjà est ouverte bato déjà bazo somba guichet déjà efungwami bato bazo somba déjà ba billet biso ba gifu ya awa ya RDC tuzo mobiliser za pena ba gifu mususu oyo bakoza ba vol na bango pour ba participer na concert wana le 1er décembre deux ans ba gifu mususu ba ko déplacer awa na Congo pour ba kende na Belgique pour ba kota na concert ebele ba pona ebi déjà que na monde ba gifu za bato baza déjà ba mbongo mais biso tuza ba kabate mais yo moko yebi posez tranquille to ebi yango ba fani ya bato mususu ba kotela ka bato na bandaku non kuna eza okoto eza classe penza oyo ba debriaka c'est ça bazana mwa makoki na bango ndenge tosombaka ba nzembu ya ilide na biso na ba plateforme ya téléchargement. Donc biso toza vraiment bien organisé. Merci beaucoup tozo zongela tozo kende petit à petit kochité tozo zongela place ya concert à Belgique nde toko sukisa nango lisusu parce que zali mobange na campagne tozali ko sala ti toko koma na concert yango bongo nde toko sukisa to continuer ko sala yango ti mukolo to koma kaka lolenge to sala na Jika télévision nde ndenge toko sala lisusu mwana mboka molobeli Njori nalingi peza tozonga mwa sima na mokuse betala na lisolo ya Mortel 06 en tout cas album ya liboso ya papa mwana vraiment ya liboso ya Afro Congo en tout cas beta na lisolo na ye bongo kokosa sans kokosa vraiment ba album to ebima na temps wana ezana album moko te ekote le mana wana okoloba te po zanga mbo Afro Congo te me yebani sotali tozalaki 3 biso Afro Congo fallait abimisaki so tokosi soki nini wana
na petit wana mususu wana yepa bimisaki mwa eloko na ye keba awa eza spécial non si bien te wana nazo pesa précision on pesa exemple à l'époque c'est normal il faut avoir de précision merci so comparé komona ke biso tozana ba mortel 06 générique tozana bébé de wala ba chanson beti o même atana concert ke bato bazo yemba tozana bébé de bébé tozana kweli tozana buchu tozana sukali tozana adieu tozana adieu tozana réponds-moi tozana cherchons l'argent tozana ade en tout cas yo moko mona ke za banzembo bato bayebi alors so talipe côté ya fali au mona ke loke betaki te mais wana moyena kota kuna ezali te ezali motoki ya mutu moyena kota kuna ngambo ya petit wana mona ke moi featuring moko petit wana petit musu bazala petit wana ya masi Fabrice Mande toleka boma place wana toleka merci beaucoup tozali toujours na Mortel 06 batu salaki ba exploit merci tozaki ba trophée tu betaki ba concert belé ba production yaki ba contrat to signé ce qui 1xbet yaki na ngamu na biso c'est par rapport ya succès ya album Mortel 06 en tout cas ebetaki biso en tout cas makasi ba contrat eza kana mutuna moko na lingana tuna yo eza na ba featuring belé ba single belé bimaki ba tebele bazokukanisaka na yebite soki ngande naza ko se tromper ezalaka na kati ya Mortel 06 to ezaka libanda na kozwa exemple ya maboko milai ezalaka na kati ya Mortel 06 to maboko milai eza libanda flex wana eza libanda muselu libanda nyonso to libanda tindenga sala ne ba succès wana donc wana nyonso to eza libanda eza kaka Mortel eza kaka 15 titres sans featuring et fouille il faut préciser sans featuring 15 titres ayembi ye moko ebandeli suka ye moko ebandeli do ba jour wana mama rebo bando mone na ndako te wana musala neti mikolo mera se potena parce que leader azana cuisine ba difficulté susu ebandi lisusu makambo to koti déjà makambo ngo bébé asikazo ya ba annoncer yango nde tolobi to yekeli mama rebo mawa po bébé asika ba annoncer po to yebi kolamba yezaka mwa matata mingi na yebi te tango yoki sango ya bébé asikazo ya omona ke oyoka ke ngondengine non en tout cas eloko wana ngala yekeli kaka baninga mawa na yekeli kaka baninga mawa oyokela baninga mawa mingi esalinga mawa mingi mena ngai bona ni inozbi adimne mpe konyokola baninga c'est là veut dire depuis annoncer eloko wana ngai nayoki mawa mingi baninga bakomi kolela baninga bazolela balobi obomaki biso na Mortel 06 toyokani te awa ozobamba biso lisusu mwana ya sika donc nayoki mawa mère mais eza tozana choite o bako kosala bien eza ke babomba kaka biloko na bango et wana conseil gratuit na kopesa wana conseil opesi babomba est-ce que bayebi po jean leader peut annoncer ngonga te hein alobi kaka boyeba ke mwana azali koya akebisa batuti akebisa ba pota muso zaki na loyenge ya kobimisa mwa eloko na yo faut yebela mère parce que album oyo nga moko déjà nayoki yango non oyo eza bombe osoyoki yango mais déjà nayoki déjà quelques chansons d'album wana oyo eza bombe donc inose bi alinga boma moto tika boy mais comme eza nango mundu ki te ezaka musique bo supporter na bino mais bo bomba ka biloko na bino parce que album ezo ya mabe loko leza mundu ki te bo supporter na bino ekoboma mutu te ezali monde showbiz makasi na yo moko merci na jeune leader eloko koloba te molobeli tokomi na suka ozo sangisa kobotama oyo mwana ya mibala azali koya bazali kolamba ye bakotie ba tomate ba matungulu biloko nyonso po bapesa biso tolia ozali lisusu kozongisa biso na mobilisation ya concert au salema na Belgique na salle la Madeleine yango wana na pesio maloba ya mbongana kata émission merci voilà tous les griffes ngai molobeli ya tongo griffe de tigre ya tongo ngai nazo koyebisa bino ke nayoki déjà quelques chansons d'album. En tout cas, album moyo, ils ont jeté.
soki ya liboso ezalaki mortel bongo ya mibale eza bombe wana ezalaki mortel boyokaka kombwana mortel bongo oyo so okebi te ta mosu carrière no ekosila kobimisa no eloko te wana conseil gratuit na kopesa bino bajeune talent bamusicien tout ya Congo okoriske producteur asilikela yo bomba biloko na yo parce que album na biso ya mabe ya makasi ezoya et puis concert na biso le 1er décembre mutako sabino te concert eza maintenu babillet te kama en ligne bo cliquer na ba lien tout tozo tia na ba page na biso page ya yemoko Inosbi Tigre ache lien bo cliquer ka na ba lien wana bo somba déjà ba billet bo commander ba billet bo sombela bana bo sombela batata mwasi bo sombela ba papa leki ya bino moko bo somba déjà le 1er décembre tozala déjà na oza de partout Allemagne, Angleterre, France. Oh, ceux qui wapi même aux États-Unis somba billet kita Belgique na Bruxelles na salle la Madeleine au participer na concert oyo Inosbi akobisa ba énergie na ye eza concert moko historique otoko sala pona année 2023 pona kopesa bye bye na 2023 potoko ta 2024 de concert wana. En tout cas, na kosenga ga bino ba griffe bozala toujours motivé, bozala mobiliser. Ndenge to bomba ka système ya ba 2 giga na biso to bomba ka album tango kaka ezo pesa kaka elongi boy to bandi yango kaka na ba téléchargement na ba vue na ba stream tout. Donc bino moko boyebi kaka je ndenge zalaka et pas na biso ba griffe bino moko boyebi je ndenge zalaka et pas na biso ba griffe oza griffe abonne-toi na chaîne oyo pour orater eloko moko te parce que actualité nyonso jeune leader okoyoka yoka suka suka usanini okoyoka ngo pe na JK télévision. À ne pas oublier que non dada wa taifa azana 2 pages TikTok azana page moko oya salela makambo na ye azana page moko afungoli uniquement pour na kaka jeune leader JK de tous Tigre Afro Congo kende ko s'abonner kuna à partir ya lelo ya 20h to bandi ba live na biso oza griffe oyebi lokola bébé asika zoya to lingi to banda kosala ba challenge d'abord ya bazembo ya mortel 06 à partir ya ba live na biso mata yembela biso nzembo moko oyo yo kanga e bandeli tsusuka na mortel 06 et ça la biso bien na ba live na biso pona kolakisa keno ba griffe pe ba existaka non na ba live ya mafinga mais na kolakisa keno to yebi pe to soutenaka Tigre na biso bekende ka na TikTok beta JK de tous de Tigre Afro Congo okokuta nga na zawana okokuta elongi ya Tigre yemoko parce que eza page eza dédiée uniquement na Afro Congo. Merci beaucoup molobeli to komi na suka liloba suka to bambote okoki kopesa poto ka mwana ouais liloba suka kaka na yebisi lisusu ba griffe bo s'abonner massivement na JK TV News wana eza chaîne vraiment ya ba griffe chaîne où soutenaka vraiment Inosbi à 100% bio to s'abonner to partager ba live ya JK ba publication to partager vraiment pour et ça la bien wana na pesi mbote na mwasi nanga na ndako Marika langa mwana nanga Jovic akima Bokoban vient nanga bienvenue beya les grands déclarants l'aéroport ya Njili na pesi ba mbote belé na bo sanité masananga ya tongo airbag masananga elenginos ba mbote na bino Afro Congo mobimba na pesi bino mbote Afro Congo mobimba topesi bino mbote oza griffe bisika oza ebake topesi mbote oza griffe bisika oza partager émission oyo parce que tango ozo partager nde ba voisin bazoyoka makambo tozo sala soko ozo partager te moye ba voisin bayeba ezate donc makambo na biso toza ko bloquer toyoka ka ba voisin parce que ba partager ezaka nango kitoko te ezaka nango goûter mais toyoka kango po bango bazwa kata ya ko partager po ekomela yo kaka nanko yo pe sala razwa ta oza na mega te partager